bato tout les lots basa convaincu que TikTok et si bato ebele bakoi na ba légèreté bakoi na ba laisser à cause des réseaux sociaux wana yo so bosali même baladeur micro baladeur bokoyoka bato tout bakoi c'est que lelo ceux qui sont na réseaux sociaux eux c'est pour quoi ça ezali TikTok parce que utilisation yango eza malamu te mama. Le poison rwandais eza mensonge lokuta. Poison rwandais eza fake news. Basango ya mabe. Peuple congolais. Ngonga oyo eza ngonga te ya komila kisaki. Ngana za moto Tshisekedi. Ngana za moto ya opposant. Ngana za moto ya société civile. C'est le Congo qui est combattu. Nous sommes censés tous doter les malocos la moto moko. Je n'ai jamais vu investiture. Il y a un président français. Quel est le média congolais qui est invité là-bas? Ils ne sont pas journalistes. C'est parce que les journalistes français sont 2 fois journalistes que les Congolais. Non. Itongaki tubonso wala yai ke beto yonso inchi ya shebote ekolo Kongo ya biso bonso na lisanga beto kolonga beto ko tombola kita ekolo Kongo to simba na biso bonso bisiko ozali to simba. Nous ne sommes pas dans un moment où il y a condamné, il y a blâmé bateau. Bao bazo bundana lo sambo, ba bundana lo sambo parce que le front spirituel est aussi engagé. Yangonde bomoni le président rwandais Batuni Mutuna ya makambo ya Est, il ne reconnaît même plus que ba troupe naïe bazanani. Ayebité. Donc c'est aussi une dimension spirituelle. Biso toza ba politique té. Biso toza la politique té biso tozo lobela nation na biso 30 ans c'est trop. Mbote na bino bandeko balandia correcteur News TV Rachula Caramel kandi te bisaki bino que mikolo nyonso oyo tozali ata na posa ya koyoka basango te po sango toza nango eleki basango nyonso sango ya mawa sango ya pasi oyo bandeko na biso bazali komona kuna na est ya RDC plus précisément na Goma ba attitude na biso lolenge na biso ya kozala lolenge na biso ya kokanisa lolenge nini toyi komema biso nyonso ensemble soutien bomoko bolingo pona bandeko na biso pe surtout na bandeko bazobunda o bakaba molimo nzoto pona kobunda ke ata centimètre ya mabele ya mboka na biso esimama na bango na te to pe na bapaya te esengeli na biso toza na attitude ya lolenge nini bandeko balandi toyebi ke boza pe libana ya mboka ebele oyo bopesa pena motema na bino na Kinshasa to pe na Congo malgré boali ba diaspora toyebi ke bino pe bokobunda lolenge ebele mpona koluka lolenge nini ensemble tozala uni soudé pe topesa bayama pinga na biso FARDC wazalendo bayeba lolenge nini ya komibikela na kati ya bitumba oyo plus de 30 ans toali bongo konyokama eloko ya biso moko nde tomonaka bato balobaka na baeffigie ke RDC ezali marchandise te eyali mpenza ya solo kasi bitumba oyo toali kovivre mokolo lelo to mpe mikolo oyo babengi wana lopoto la guerre médiatique bitumba ya komono bitumba ya koyoka lolenge nini esengeli tobikisa poison ya Rwanda esila bongo kopropage to mpe kopanzana te na kati ya mitu ya baimboka oyo bali na Kinshasa oyo bali na baprovince na bakatikati surtout baye oyo bali na bainternet te batelefone mpona koyeba boni balobi nini basali bakoyoka kasi bango mpe na ngambo na bango tokobenga bapoison rwandais bakoutilize mpe manière nini ya kobebisa bandeko na biso mitema ya kobangisa bango ya kosilisa bango makasi pe surtout ya kosilisa bango bolingo ya Congo na bilili oyo bakotinda mokolo na mokolo oyo ezali kutu soki moke te ya solo kasi kozala mopanzi sango elingi kolakisa ke oyebi ebele oyebi vérité kobuka lokuta te mpona kopesa bakongomani mpona kopesa bandeko bakolanda yo mais ezali lelo le contraire
toali komona bapandisi yango oyo bakomi kozwa misala ya mabe, kozwa bilili ya lokuta, kozwa basango ya mabe, kopanza bongo mpo bato bamona mpo na intérêt ya kozwa bongo bavue, mpo na intérêt ya kosatisfaire moto songolo pakala oyo apesaki ye mwa lomeya. Kasi biso bapandisi yango toali mpenza mpe na mwa mokumba ya monene oyo esengeli na biso tokombatre ensemble na bawazalendo, parce que toyebi ke bawazalendo bazali bampinga te, bayali bacivil lokola yo moto okolanda nga na Afrique du Sud. Papa Mapasa napesi yo mbote, l'autorité morale Simplice Tumba eyali lokola yo kobunda na France, Roger le combattant eyali lokola yo kobunda na États-Unis na Canada oyo babengaka bongo les dinosaures. Mon vieux, alors boza ebele boza kobunda, boza vraiment ebele boza kobunda na Londres kuna na Newcastle. Olivier Massamba boza ebele boza kobunda ensemble tobunda lolenge nini mpo topesa bawazalendo courage mpe topesa bamapinga na biso FARDC makasi mpe mingi moto akokamba mboka ali na mokumba ebele. Soki topesi ye moko akamba akokoka bongo te, na yango esengeli bino biso mpe bakongomani nyonso esengeli toza na nsima na ye pour que tosoutenir enfin que la République démocratique du Congo reste la République démocratique du Congo. Na boyende ensemble na bapandisi yango oyo tokosola na bango mokola lelo mpona koyeba lolenge nini koboma poison rwandais, lolenge nini ya kopesa misala makasi na biso na kobakisela bayi oyo bali kosala mosala oyo ya koluka kotya kimia apport na biso bapandisi yango ekozala nini, lolenge nini mpe ya kozala to mpe attitude nini tokengi tozala na yango na moment de crise oyo. Na boyende nayambi mpo na ngai bainvité mibale oyo bazali mpenza bapandisi yango ya solo. Alors napesi bino mbote mingi bainvité du jour ya mokolo lelo, mbote mpenza ya koya mpenza na plateau ya Correcteur News TV. Ndeko mbote na yo mopandisi mama mopandisi yango mama Rachou esengele bandeko bayeba o ngai ezali ya bango ndeko Kongomani Jules Vambemba, Kongomani abenga ngai bongo pamba te nali Kongomani ya solo. Donc ya solo tant dans le bien solo ya solo, ne jamais trahir le Congo. Alors nazali pe mopandisa ngongo lobaki yango, nazali présentateur ya émission socio-politique mboko yo ya nani pe nazali directeur des informations ya Bomoko Média Télévision. Donc voilà, on a kolobana beaucoup, c'est vraiment. Merci beaucoup Tosimbi tozali bongo mopandisa ngo ya solo Bomoko Média directeur et puis bo émission na yo komo nango mboka oyo ya nani. En tout cas na banza ke motu non essaie le moi réponse c'est zoma mboko ya nani. Bon. Eza motuna oyo na banza pona nini matagi ngai na tia thématique na transformer en émission ezali motuna oyo bato ebele ba mitunaka na bisiki ebele okuta bakongomani ba de bus yango biso transport mati moke boye yango mboko pene ezalaka ya biso oni tozobika boye. Alors nazo ki concept na bi na sala yango émission po ete na banda kote ya bakongomani makambo etali ba valeur ya kozala kongomani ezali nini kozala mwana ya mboka maye nini mwana mboka ya miyebi azali mwana mboka esengeli ya sala. Donc ebele lelo basosoli o bazali identité na bango en tant que bakongomani ya solo ko eba ete mboko oyo ezali ya biso banso. Alors na yango esengeli to contribuer pour na kokende liboso na yango pe mbongo na yango. Merci beaucoup. Mbote mingi papa mopandisa ngo mbote mama Rachou ngai babenga Christophe Kabeya naza mopandisa ngo journaliste naza responsable ya média en ligne New Narratif RDC.net. Merci pona koyamba biso na plateau na yo. Merci ndeko Christophe totika nanu na yo balobi bino baibokomaka bino nde penza boli ko pupola mboko wana ndenge bato bakokondani bino boko pupola mboko na ndenge osakana te na makomi na bino tobengi bango bato ya média en ligne bato bakomaka botie penza mbilinga mbilima na kati ya mitu ya bato soki ozwi mwa lomeya na yo pa politicien moko yo kaka politicien wana asala mabe
asala mabe te yo kokumisa kaka ye soki mpe kongomani wana azali na ennemi songolo ale yo kotravaille contre ennemi wana ennemi wana ta asali malamu yo mosala no kobimisa kaka mabe ya ennemi wana nde wana bazali koaccuse bino. Oui, c'est normal, Maman Rachou. Je pense que Bissonios Toza Panzi Sango, alors Toza Congolais. Quel que soit le problème, Oyo et Koki Kolata Bisso, et Koki Kozala na Bisso, mais avant tout, Toza Congolais et Toza na intérêt à protéger Congo. Lelo, je peux jouir. Nako sepela nazana ngam panzi sango, je suis protégé. Alors bana nanga baza panzi sango te. Basi moi si nanga azam panzi sango te. Libota na bango eza baza panzi sango te po baza la pe na catégorie wana baza ba congolais. Alors yango nde biso to telemi tobi en tout cas toko kende na nzela wana te toko landa bato wana te pour contribuer na ko fragiliser mboka na biso na bitumba oyo eumeli. Alors yango nde tolobi to sangani na bapanzi sango mususu abi tokoma liboke pona ko combattre o babengi lokuta o babengi manipulation o babengi désinformation, peut-être que désinformation makambo nyonso wana oyo ministre ya communication et médias azobengango poison rwandais. Donc ce to bito simba bien na réponse na yo liko ba que bato bakizara bino bato média en ligne bino bato bokomaka ke bokomaka pona moto songolo to bozaka na moi pencher moko et ali lokuta. Bon tokozala na penchant na kati na biso entre nous Congolais. Mais lorsque le Congo est menacé, en tout cas, yo sokoza na kati na biso. Tokoki kozwa part ya mudute, il faut tozwa part ya Congo. To défendre ande Congo face ya bitumba oyo 30 ans et umeli batu bazo kufa. Alors moi je ne peux pas m'amuser parce que je suis journaliste pour continuer pendant que moto ezopela. Voilà pourquoi biso tokimi catégorie ya batuana. Nous sommes là pour la patrie. Ok, d'accord. Vous êtes là pour la patrie. On peut sa réponse nini na bato balobaki. Il y a des journalistes il y a des journalistes opposants et il y a des journalistes de la majorité. Voilà pourquoi je reviens toujours na élément ya réponse on apesi. Tokoki ko soit na biso à l'interne, c'est normal. C'est normal biso to soana. Mais yo ceux qui parce que oza opposant au profiter na casquette wana obanda ko la biso biloko ya mabe poison oza la canal par lequel le poison rwandais ezo kota pour détruire. En tout cas toko sepela na ote. Toko sepela na ote. Voilà pourquoi biso to telemi pour dénoncer, pour décourager, hein, pour neutraliser, anéantir ce poison-là, oyo, pompa ki yango na kati ya Congo. Et s'il faut comprendre na molai, le poison, on a tout bien poison rwandais. Le poison rwandais est un mensonge, lokuta. Poison rwandais est un fake news, basango ya mabe. Poison rwandais est une manipulation. Ko tout isabatu mitu. Donc poison rwandais est un pillage. Poison rwandais est un biloko nyonso ya mabe po ba maintenir biso kaka na kati ya bitumba. Biso na biso to bundana bacha biso na kati ya bao baza bato akasai, bao baza baluba, bao baza. Donc c'est ça le poison rwandais. Donc ba manipuler biso to bundana biso na biso po bango bazua couloir ya koya ko fragiliser biso ko zwa ba minéraux na biso. Merci ndeko Christophe tozwa ndeko Gilles za mutuna moko ekotambola bakoloba ke ba mona ki yo récemment on sala ki bongo déclaration na bandeko o bozaki na parler du peuple et puis après boye ko sala réunion ko benza ba journaliste nyonso bolobi ke bino ba journaliste bino télé maboke de ko combattre
bo combattre d'abord poison rwandais otokobenga et puis bokende kopesa bongo makasi na ba mapinga na biso na Goma puis ba wazalendo kasi motuna bato bakotuna bakoloba koyeba que journaliste akotaka politique te et journaliste reste journaliste et journaliste asaka ba déclaration te journaliste azanaka présenter journal à présenter émission c'est comme ça d'être comme bunga rumba. Merci pour la motuna na yo ma Rachel et sengil to malolongo malamu oui bien été ningo cholo bayango to sala ki moi ba sortie médiatique et belé en dehors ya makambo to sala ba plateau na biso to mai ko talisa mécontentement na biso pe ko pesa ligne de conduite na ba ninga ba journaliste pe na ba kongomani ko panza message parce que to robosa na tango tozali. Vous pouvez vous renseigner aux ali mopandi sango aux ali na boyebi mwa mingi et bamboka nyonso ba connaîtra ba guerre ba ko biso que ba journaliste ya ekolo wana bazaki na ligne de conduite ba ki na yango bazalaki na maloba o esengela ki ba loba na temps wana parce que ezana bato oyo lelo bali ko bunga pona zonga suna na nesiko zalaki que na ba notion otoyeko na kelasi biso tangeli mosala yango et ezana ba principe oyo ali kota lisete mopandi sangwa yebi nyonso malobaka nyonso te les journalistes connaissent tout mais ne dit pas tout mais bato wana bali ko traiter biso lelo oyo ke tokoti ba politique to komi ba politicien bazobosa na ba principe mususu otoyeko na kelasi pour kozonga na motuna na yo wana to komi ba yi politique te tozalika ba pandi sango kasi na moment oyo tozali komba na biso ezali ete information ezala information ya solo pe koyeba lolenge nini tango nini esengeli kopesa yango parce que na tango ya guerre ya bitumba bapesa ka information na lolenge nyonso tile to mesana non eza na likambo esengeli koloba eza likambo esengeli koloba te po okokomisa likambo etumbi mboka ebangisi bato parce que ndeko Christophe Autio bayango awa ke lelo oyo ennemi poison ali ko sala makasi ezali ko désinformer population lelo ebi mokile ko mosika bato bazali mingi liboso ya itandoike mingi ya itandoike te mais liboso ya téléphone na ye akozoba information nyonso akokota na ba réseaux sociaux nyonso Facebook X Twitter kota na TikTok alors esengeli ko mekempe biso atotangeli kelasi ko talisa bandeko wana ke na tango esengeli ko sala keba parce que même ba obozo benga ba pandi sango ba journaliste ba baza lelo oyo utiliser ba komi canal oyo monguna komi kolekela pona ko kotisa bobangi epa ya ba imboka parce que soki bobangi ekoti epa ya population c'est fini et puis accès na monguna akosala mayenyo so alingi mais soki population eza mobilisée eza déterminée quel que soit bibundeli oyo monguna ko na yango akokuta un peuple éveillé un peuple oyo mature aza vraiment saturé na ba information solo ay ba etikela miso gan na ngongo tozali donc to côté politique ité mais tozali ba journaliste to bengi ba journaliste patriote parce que mboka na bi point toli ko sala ikambo etali patriotisme parce que c'est le Congo qui est combattu c'est le Congo qui est menacé nous sommes des journalistes oui nous sommes des journalistes congolais ceux qui le tumbe koti na nini même ngana osala mosolo ngelo ngobanité alors na tango biso banso esengeli to teleme ngai na kosima munduki te pona kende kobeta masasi na parti bisika bitumbezali mais nazana munduki ope longobani pona kubundele kolo na ngai ezali micro ezali maboko na ngai bwanya kokoma pe koloba ona tengeli na kelasi yango tolobi ndeko Christophe ndeko Matuidi ndeko Gilbert bakongomani banso to sangisa bongo to sangana to sala gamam force to zana na ordre dispersé to zala raté mais to sangana to sala quelque chose to mener ba action oye ko mobiliser population pe ko ça ko pesa mise en garde na ennemi aye ba ete toza tata moko toza ekolo moko toza biso banso na liloba moko ndo moto chaki nesika tu créer coalition wana ya bapandi sango pour la liberté de la presse kasi o na ngongo esangisi ba journaliste banso ya kisasa wa bazali belemba o bazana ba province bazana kati na biso mage bazana ba Kolwezi bazana ba Katanga o Katanga bisike bele bango bazuzo ba information mingi na ba forum na biso pe ko relayer bisika bazali mais awa tozana beaucoup tenebele ne bolaki ba déclaration salaki pour la kotalisa mécontentement na biso na guerre wana ezali bongo imposé parce que biso de nature toi batabitumba biso batakimia ba congolais c'est comme ça
congolais bisika azali aza mutu ya kimia alors bali ko imposer biso guerre injuste le bino tokobati la kimia wana te po totikela monguna sala oyo alingi tokoteleme biso banso lokola moto moko na sima mokonzi ya ekolo parce que awa esengeli kotalisa bato ke etumba oyo ezali contre Félix Tshisekedi te eza etumba ya ekolo Congo plus selon bilato tandaki ngana yo mopanzi tozan oyebi plus de 800 bandeko na biso sila ikowa kokufa na Goma na bitumba oyo ezalaki kuna oyo ezali kuna. Alors tokanga maboko te. Oui, les chiffres on parle déjà plus de 2000. De plus de 2000 déjà. Yo yebi yango. Plus de 2000 déjà. Ça fait mal. C'est révoltant. Et qui est ces journalistes qui se dit journaliste non nga naza na ba principe déontologique boye éthique na déontologie nazo respecter natika makamulenge zo kende non. Nous sommes des patriotes. Auto sala ezali violation na éthique et déontologie na biso te parce que totika na déontologie na éthique. Pene na ngai naza na molakisi oh lelo mariga za mopandisa ngaza pe molakisi kino lelo ali ko lakisa ba bilenge bandeko bazali ko ya pour ba rejoindre biso na métier kasi ya zali ko tika na lelo ko na ko contredire ngai te ke toza na ligne na biso wana de conduite o mosala totangele pesi biso nzela. Donc maman Rachel lelo to telem biso banso loko ba pandisa ngo ezate poto kosa na réseaux sociaux to tikal ba journaliste et biso awa tozali na ligne éditoriale autoali kolanda na temps de guerre autozana yango o esengeli ko pesa bato information ya solo pe oyo eza ya oyo longo bani na ngongo autozali balobi que bosangani pour que boluka kosala lolenge nini ya kovandisa peuple congolais kimia pour na kokosa peuple congolais pour na koboya ba se révolter ndenge pe tomoni gouvernement et puis gouverneur numéro citoyen numéro 1 ya ville bapekisi ba manifestation nyonso ndi yango balobi ba jeunesse basangani po bakosa bato soki kuna bato basalaki bobino bobi te kimi ezali balobi nanga azokombola Goma te nanga aza na kati ya Kigali nanga asali pande po te kuna boye bato bakufi plus de 2000 bino bobi te bakufi 300 balobi bosangani wana mpona koluka lolenge nini ya koétouffer information vraie. Non c'est faux. Na banza de bandina lobaki yango tana soki maloba na ngai mibale lobaki ba principe journalistique natalisa ki bino principe ya mopanisa ngwaye binyon so malobaka nyonso te et ezate ki azana pona koloba lokuta et to sangana likita na biso te poto loba lokuta bato bali kolanda biso ba page na biso ba abonné na biso na ba Twitter X na ba Facebook bali komona et ba musu bali kozela biso tous na peut-être ba opposant o soko moni directement o monika sango moko na lolenge nani Rwanda a envahi ba réseaux sociaux a envahi pour la poison na ya empoisonné c'est ça les poisons voilà maintenant impact à poison bato se ba qualifier wana baza bato baza déjà infecté na likambo etali infection wana ya poison rwandais ou ya tina ba réseaux sociaux c'est ça l'infection to telemela c'est ça déjà l'infection monike nengeza wana toi la raison. Parce que c'est ça le message que circule même là-bas. Si que belotier information solo ah non, vous vous attendez à quoi? Les gens bali ko zela noto ils savent ah Goma ils a tombé. Ah voilà information solo. A ko vérifier té. Mais soko ebisie ndeko ba rebelle bazala soki azue loko eza vraiment malonga. A ko sela ngo bezo zo idete. Nato récemment ils savent que aéroport ya Goma ils a tombé té. Ah au kosi oza ndongo aventurier, tu sais que dit c'est nini boy. Mais c'est oh, le bandeko. Au côté de l'angai élément de preuve, oyo ya le lingi bazui aéroport à Goma, bazui à Tentia Goma, bazui na bisika moins influent, ya Goma, les anités. Donc les gens veulent être informés, le lingi bon balingi, mais balingi t'es surtout ça la moussa, le lingi tu y école yango pe information la certifiée. Donc pour vous dire que bakbarolo barakaka, surtout dans temps de guerre oyo, il y a des gens au balinga la bongo. Les pouvoirs en place, pour profiter dans le et voilà ce que nous combattons de peuple congolais. Ngonga oyo eza ngonga te akomi la kisaki ngana za moto kiseki ngana za moto ya opposant ngana za moto ya société civile te c'est le Congo qui est combattu. Nous sommes censés tous doter les maloko la moto moko pour te combattre na ndenge ya kokosa ba information te parce que nous tozokosater tout ce que nous faisons et nous relayons et notre caucus peut-être notre coalition. Et ça prend au cours c'est pour former une force afin que topé saba kongomani l'information à temps réel pe information in oyo et longobani ah bandeko bozala ekenge parce que munguna azala ne kuke ya Goma totele ne biso banso boteleme
voilà l'information. Mais tu as ajouté message patriotique, il y a éveiller conscience à la population que na lisanga ne togolonga. Voilà. Na quoi porter soutien na biso, na ba mapinga na biso, ne togolonga to pesa ngo kasi ba bunde tumba. Donc voilà combat na biso ezali wana, ezali combat politique était, ezana moi politique moko taza sima na biso. Eza juste biso ba sotelemi, non? Nous sommes combattus, c'est même notre métier qui est menacé. Totel les biso banso bandi au Christophe biso ka be biso banso totel les mato combattre, to imposer la bande ko na biso ba panisa o muso abungi nzela pour rappeler bon que c'est le Congo qui est combattu. Alors tout ça combattu, alors tout ça la mosala na lolenge o longo to pesa information o longo ban na kisala pour chuter. Oh non, il y a eu carnage à Goma. Est-ce que un journaliste na temps de guerre azana devoir ya kolobali kamboy? Non. Je dis non. Oui, un journaliste peut se permettre la fiabilité information au baquet. Il y a eu vraiment tuerie na Goma. Affrontement et c'est la confrontation entre armée nabiso na armée rwandaise parce qu'il faut le baquet M23 des armées rwandaises mais et il faut être clair dans l'armée rwandaise les ont combattu et un journaliste pour la porter ces informations et quoi bah tant tout ça à qu'il était à vraiment même l'attitude de la communication tout compte non il y a eu vraiment carnage vous avez vraiment bande de côté du mal à déjà vous transmettez une information déjà ma baie et pas une frustration pas la population bah téléspectateurs bah auditeurs même bah internautes on va dire Kolanda ça va clair le bac oui bandeko na ba faut presser maki selon ce n'est pas enfin qu'il y a les journalistes qui utilisent les conditionnels parce que vous n'étiez pas sur place. Selon des sources concordantes et selon des sources sur place, tout ça, il paraît qu'il y aurait eu des morts. Il y aurait eu peut-être quelques morts. Est-ce qu'il y a une coalition là, s'il vous plaît? Bon, qui peut causer la vraie, il y a le tel ministre a failli, tel ministre ne fait pas bien son travail par rapport à la situation que je vivre, et qu'il y a un relevé le défi, ou même ma solution. Parce que tu as pour la population. Est-ce que vous avez le courage là de dire oui ou non à la place? Oui, moi je me dis que l'une des conduites Nabiso, parce que la coalition existe avant même que Makambo ait eu la guerre, mais nous nous sommes fixés quelques objectifs parce que nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, les gens comme souvent qu'on menait avant, il faut au sursoir. Comme même opposants, il y a des marches, il y a des discours à tenir les soutiens parce qu'ils savent que ce n'est pas le temps de combattre Tshisekedi, ce n'est pas le temps de fragiliser les pouvoirs en place. Donc le mon abisso, même dans ma émission d'abisso, tous abisso soit vraiment combattant des luttes, dans ma communauté, information fiable, et qu'on bunda pour l'école. Donc tozali wana pour combattre mantivala, nous sommes avec incompétence mais Nathan Oyo, nous ne sommes pas là pour dire dans la télévision, ça c'est donner les éléments à l'ennemi. Il y a non, ministre de la Défense, ministre de tout ça, ce n'est pas les moments. Les moments où tout ça, c'est de donner un message et FARDC, nous sommes derrière vous. Les peuples congolais sont vigilants parce que ennemis, à cause de l'infiltration, tout ça, alors tous à la éveiller, au moni likambu, Bela, au moni monguna, Ganga, Benga Baninga, Tala Mutuna moni suspect, tout aussi Maïto qui n'a pas to beta été mais to pas bazusi ba to bakata ba mapinga ba tester ba kusoki azali vraiment solo congomani azali vraiment mutu ya malonga donc voilà c'est le temps où tu vas dire qu'on traverse ça tenter qu'il y a le global ba koleka papa parce que les joueurs se connectent mais ne dit pas tout. Merci beaucoup les journalistes se connaissent tout mais ne dit pas tout ndeko Christophe te pesi au micro pour les sabiso penza la mozindo plateforme coalition parce que to yebi lelo il y a plusieurs structures où ils ont comme journalistes. Journalistes, s'il faut citer, on a Kojek, on a, je crois, Regico, on a encore quoi? On a encore MAC, plateforme des accompagnements des actions du chef. Il y a Tribune des femmes des médias, là où je suis présidente. Il y a ma plateforme, et il y a Appelco. Alors, comment est-ce que beaucoup s'en sortir? Na kati ya coalition on a pour bino surtout pour mener un seul combat parce que ba journaliste nyonso ba na kati baza ya plateforme na bino to bozaki na au départ alors c'est koyo pour rassembler tous les journalistes qui sont dans plusieurs structures de médias comment beaucoup sangana likamba leadership est créé un problème et puis et comment que
ntango bosalaki yango ministre information communication ye nde parrain ole asala atia attention na ye epai ya bapanzi sango nyonso akomi otala kaka oyo ya bino. Maman Rachou, merci beaucoup pour la mutuna. Mais nalingi, avant de répondre à eux, nalingi na bakisa moi ba élément mususu. Ok. Na mutuna ki inde kunanga Jules va par rapport ya bato bazolo ba tokomi ba politicien. Pour na tosali coalition, pour na kobuka lokuta. Peut-être que 300 personnes confient dans Goma, oui. 300 personnes aussi longtemps que Bakofi est payé. Alors, je pense qu'il y a une contradiction. Parce que les lots, quel est l'intérêt? Il y a attendez à reprocher chaque gouvernement, politique, que bilan, bomba ka chiffre. Alors, quel est l'intérêt? Je me demande, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un gouvernement qui perd sa population, une population massive, au Bakoufi, ndenge ba qualifié en carnage wana na bitumba ya ba troupes étrangères, l'armée rwandaise, parce que c'est démontré noir sur blanc, bien que nous sommes journalistes. Au Rwanda aussi, il y a des journalistes, oui. Mais on n'a jamais écouter un journaliste Oyo a commis pour dire non à la guerre Oyo Gagame a mené sur le territoire congolais. Il n'y a jamais eu un journaliste Soko Meki Bagobomayo. Voilà. Il y a une ligne de conduite. Alors, Soki Batubakoufi 2000 gouvernement le Bibi Sotoye pour appuyer le gouvernement à l'Oba 300. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt du gouvernement? Or, ce n'est pas à sa charge, c'est à la charge d'Engue, président sud-africain à Lobaki, la milice de forces de défense du Rwanda, Oyonde Babomi, qui ont tué, ils ont fait de massacres ciblés, ils ont tué les gens. Alors, Bisso Tokoya, Koloba, Ezaki 2000 T, Ezaki 300. N'est-ce pas, Nini Tozo jouer G à Rwanda? Il y a ennemi. Donc, je pense que Toza ba politique T, coalition Nabiso. Donc, c'est la patrie. Nous sommes des Congolais, avant tout. Parce que je n'ai jamais vu, je réfléchis bien que nous avons étudié, nous encadrons aussi. Je réfléchis aujourd'hui, je n'ai jamais vu investiture, il y a un président français. Quel est le média congolais qui est invité là-bas? Ils ne sont pas journalistes. C'est parce que les journalistes français sont 2 fois journalistes que les Congolais. Non. Les Alagatins. Liberté, oui. Déontologie, oui. Mais ça, c'est la patrie. Madame Hollandaka, pas match à français. Quand l'équipe de France joue, au Santaka na elobeli ya ba français donc le fanatisme qui oyekweyaka donc rempli de fanatisme parce qu'il est français avant tout. Il est français. Ouais, il est français d'abord. Nous aussi, quel que soit ce que les gens peuvent dire en ce moment, nous sommes contre les journalistes. Oui, contre les journalistes. Nous sommes les patriotes. Notre coalition est basée sur les patriotismes. Okay. Alors, par rapport à leadership, coalition. Oui, coalition, je crois que Tozana Mibe, nous avons des lignes de conduite érigées. Alors, nous sommes à Moni que Aza disposé. Il y a Oyako Sanganana Bisso pour défendre la patrie. Parce que la patrie ici, c'est pas Tshisekedi. Tshisekedi passera. Oui. Mouyaya. Oui, Mouyaya passera. Le Congo n'a pas commencé avec Tshisekedi. Le ministère de la communication et des médias n'a pas commencé avec Mouyaya. Donc Mouyaya passera. Il y aura après Mouyaya. Alors,
ce que nous, Tokoki Koyebisa Congolais, nous, de notre côté, nous combattons avec la parole. Nous combattons avec nos écrits contre les mensonges, contre la manipulation, contre oyo babengi des informations fake news. Ba oyo bazo bunda na manduki neti FARDC na biso tozo appuyer bango eza na secteur na bango. Ba oyo bamoni bazo bundela mboka na losambo. Nous sommes pas na moment oyo ya condamné ya ko blâmer bato. Ba oyo bazo bunda na losambo, ba bunda na losambo parce que le front spirituel est aussi engagé. Yango nde bomoni le président rwandais Batounie Mutuna ya makambo ya Est, il ne reconnaît même plus que troupe naïe bazanani a évité. Donc c'est aussi une dimension spirituelle. Le sambo va congolais troublé. Donc voilà, awa toye koloba makambo Tshisekedi, toye koloba makambo Mouya Yate, nous appuyons l'État. Oyo, on peut dire que la boussole est détenue par Tshisekedi na ba membre ya gouvernement autozo appuyé. Onyon sokoya lobby coalition na biso et ko soutenir yé. Mais aussi longtemps que ba bazoya, tozo senga bango ba respecter ligne au biso to tracé. Biso toza ba politique té. Biso toza la politique té biso tozo lobela nation na biso 30 ans c'est trop. Voilà. Alors nous voulons dire aux Congolais, chacun dans son domaine, que c'est les moments. Mais qui est le cordon? Pardon? Qui est le cordon et comment les comités? Les cordons, jusqu'à là le cordon, Eza Mwana Mboka Félix Matuidi. Okay. C'est lui les cordons, Azana ba collaborateur naé, baza au moment opportun, toko Bandissa, Panzisango, donc présenter équipe Mobimba. Hein? Donc la transparence, nous c'est la transparence. Alors coalition on a bolobi que botiki na no ba émission net papa lobiawa journal a tena no pembeni ba émission mususu ba descente ba bloc belé bambo belé to salaka to tiki na po to se focaliser na lo lenge nini Tokyo ozala soudé afin que to pesa maboko na gouvernement na wazalendo na FARDC et puis na mboka mobimba entre biso bapandi sango au nom to pe au sein ya coalition wana. Alors ce qui lelo oyo ke kimia ezongi, est-ce que la coalition restera encore avec cette force ou nous ça kozonga na ko sala makamla ye ou on va continuer avec? La coalition va continuer. À chaque fois qu'il y a des événements qui menacent la patrie, nous allons toujours faire appel aux membres de coalition pour faire face à cette menace. Donc, coalition ESA, donc ESA laka déjà avant ampleur Oyo Bitumba Oyo Ezui. Donc, coalition ESA laka déjà. Okay. Donc, il y pour travailler déjà. Alors, nous avons profité, nous avons Congomani nyonso. C'est les moments. Soit chacun dans son domaine refuse ya kukufa pour continuer kukufa. Soit accepter de mourir pour ne plus mourir, pour na kukata kukufa. Aussi longtemps que tout ça envahi par la peur. Donc, tu peux demeurer dans la situation où on a de génération en génération. Mabele, ils ont beaucoup de biso. Biso, tous les journalistes congolais, tous les chinois, tous les journalistes rwandais, tous d'abord Congo. Nous avons des parents, nous avons des mamans, nous avons des petites sœurs, de petits frères, de grands frères. Donc, tout ce monde-là n'est pas journaliste. Merci beaucoup, Ndekoji va taper ce micro pour que tout le monde. Aujourd'hui, tu as dit que les réseaux sociaux, ils allaient moyen le plus rapide pour l'information que circuler, tel que les lots circulés, ça le plus vite possible dans les réseaux et que mon solution pour les hommes. Mais aussi longtemps que tout le monde dans les réseaux sociaux va dire qu'il est kangi. C'est vrai que le ministre Jacques Chaban de l'Intérieur a dit que non, le problème sera résolu. Mais ce qui est comme résolu, et que bato okutu ba publiaka bato yebi esika ba vandara te
toyebi esika babiro na bango nano ezalaka ezali te ekozala mwa mpasi. Étant journaliste aujourd'hui, étant analyste, et puis moto na kati ya coalition boali kobundisa des informations. Il y a une vidéo qui circule na bakisa, qui circulait moment ya marche, il y a une fille à Rosoir, ça la direct, c'était en ezaki vraiment live. Alors ça là sur TikTok, tapoter, ah ouais, toujours qui aimé, kubuka ambassadeur et tout, et déjà, c'est-à-dire à ce pèse ba détail, donc bah pour elle confirmer qu'il bah qu'elle le parle, bah qu'elle le kubuka avec un mauvais français. Et si vous regardez le nombre de vies que la fille a gagné ce jour-là, je me dis mais ce que ça les messieurs normal, tu vois les femmes que ça là à un moment pour sensibiliser la femme, la mentalité dignité, la mentalité il n'y a pas de vie telle quelle. Comment on peut analyser par rapport à cette situation? Je pense que ça, dans le cadre de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, je pense que c'est une notion qui nous a échappé. Peut-être, oui, pour zonger la yango, pour canaliser yango. Nazali, par un bateau, il va soutenir à 70%, pour ne pas dire 100%, fermeture, il y a réseaux sociaux locaux, la TikTok, sur les réseaux sociaux, où ils ont laissé aller, nous, ce sont les vacunas, c'est TikTok. Na bakisela mo muke place yana ndenge le bik ezali na laisser aller. Il y a une fois tu vas notre mona page ou compte maman Denise Nekio. Mais il y a eu des commentaires. Bato ebele bayebisi maman a oye na TikTok. Yeba ke TikTok et elle a la maman présidente te o. Et elle a la première dame te, et elle a la ministre te, ça dit mboka ya bana na bana. Voilà, c'est ce que je disais maman Rachou. Et ça que Ngaïdi Alubaki naza très contre l'existence il y a TikTok à Namboka na biso. Partant il y a la réalité nyonso tozomona pe toyebi. Naza na kati ya bateau ba osenga chaque fois. Fermeture. Ba émission na ngai pa ya bakambi bakanga yango. Mais batikela biso misusu parce que au PC exemple là soki na tuni au Christophe so na tuni ba technicien ba sima ba caméra ba sima tout ça ba koyebisa yo tant na likolo ba ana moni ndeko ana sima caméra zo ndipa parce que c'est vrai ba tout les loko ba ça convaincu que TikTok et PC ba te belé ba koyi na ba légèreté ba koyi na ba laisser aller à cause des réseaux sociaux alors il est grand temps ba mekepe ko zo ba mesures nécessaires responsables pour protéger mboka na biso pour protéger bana ou bazokola parce que kuna contrôle les alakate mais concerne ce parce que objectif est nini ba vu et mata ah liker ni et ba tout balinga blog ezanga tina ba liker mais ceux qui baye côté en nisongo toza to pesa ba information mboka ba ni balonga ah ba blog wana bazozanga bato français bato benini la logique et bele ba limité alors moi je pense que les lois comme sika wana et ça parce que tu négliges côté wana ba kambila biso ba négliger il faut ba mettre peu pour revoir parce que ba négliger qui aspect wana pour réglementer pour étaler l'utilisation des réseaux sociaux mais au kolobandenge ni na bato yo komona kaka lolenge nini ba comment fermeture ya TikTok na Twitter il y a des gens qui disent aujourd'hui que non gouvernement est lâche. Non, c'est la lâcheté. Vous savez que na kati ba il a peur. Na kati ba Congomani j'ai regardé récemment quelqu'un na page na live Facebook nazomisaki eza na mwa bato moko excusez-moi les termes nakoli bongo te je suis fils d'un pasteur tout ça nakoli na nini ya kotosa moto nyonso na esika nyonso c'est ça c'est aussi l'éducation de base po bato ebele bazo mekepe koprouve te même na place libe comment un homme bien éduqué une personne bien éduquée akoleka na réseaux sociaux c'est la légèreté texte puis très facile c'est très facile ça révèle l'éducation de base maman Rachou ainsi que si je dois interpeller les parents baboti vraiment prenons cette responsabilité il y a zone qui bana nesika ya parce que ndako ezana nous éducation de base avant mona que l'éclasse ya que l'église banana na ndako akola na ndako donc tu mekepe ko zongi la bonne habitude wana ya d'éduquer bana malamu pour mekepe ko manifester pe éducation na place publique alors eloko na kosenga lisusu na bakambi yengumba ya mboka na biso awa tozokende balongola bafungola ba mesure nyonso wana banini mais au-delà ya nyonso wana prenez une mesure responsable pour la mentalité
TikTok. Nous sommes aussi les mêmes baladeurs, micro-baladeurs, pour que nous tout. Donc, c'est nous qui mélo. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi ça, les alliés TikTok, parce que l'utilisation en gros, ils sont mal amputés. Alors, message, dans le Congomani, parce que je pense que dans la souka, les alliés à Koubeni, ils sont dans le moment qu'on a école. Dans les Congomani, toi, l'école, nous, toi, l'école, et là, au moment où on a besoin de message sur qu'il est. Oh non, les États-Unis, c'est une ressortissement sur banani oyo bazonga banani ko bazonga mais banani ko bazonga mission était au mambo sont des Congolais parce qu'on n'a pas de nation, on n'a qu'une seule nation, on n'a qu'un seul pays. Et pour vous prouver que Congo, délivrance il y a Congo, côté les à Congo, Congo à Congo, et Congo t'as liban nek de Congo t'as na kati, bon moi n'en pas, pas moyen, bah zoubeni ça va pas kenit, parce qu'il y a des ambo kana bangote, alors bande konangai, on a ni yo na manipulation, il y a pas étranger, oh non, ok bah, et on va tu sais que bon ça la boue. Ce n'est pas notre discours. Notre discours, nous sommes un seul peuple. Itungaji tubonso, wala yai kia beto yonso, inchi ya shebote. Ekolo Kongo ya biso bonso. Na lisanga, beto kulonga, beto ko tombola nkita ekolo Kongo. To simba na biso bonso. Bisiko ozali, to simba. To zala ekenge. Parce qu'en temps de guerre, message zala kawana ekenge, vigilance. Partout. Biso nyonso za, ba service à renseignement. Ah, on dit, mon sac, oh, des miac, oh, nini, nini, comment on appelle ça? Nini, service à renseignement. ANR, biso banso, toza, bas, na service à renseignement. Au moni, moto, moni, kokoso, ah, ben, Christophe, mon cher, moni, ne pas na moni limité. Moni, tout me gana beaucoup sans appel naïe. Les gens n'ont pas bêté, mais tout me pose de moni, complication, mon boy. C'est ça être vigilant. C'est ça liste la liste. Liste on a linga la maman parce que de lingi susu nyamu nyamute biso bansu telemi lokola motobo moko toko tali babili bisika ba meeting yo sele mandeko Jean-Pierre Bemba liko shirokile oui bisanga qui attaque les journalistes pour le battre ndeko wana za mutu non c'est que Jean-Pierre Bemba Gombo fait nous soutenons parce que c'est le même combat que nous sommes en train de mener. Il y a pour éveiller conscience à battre. Quand tu as des côtés de Namboka, sur les noms, il y a des maillots pour les Namboka. Kende ko kota na lisanga ou bazo ki nous avons formation de mbango. Ou ki nous bunde de kolo kende parce que ils ont des soumite mais ils ont patriotisme pour défendre et le Congo. Ensemble, nous sommes forts et ensemble, nous resterons forts et le Congo sera un et invisible. Merci beaucoup. Le Congo sera un et indivisible. Ndeko Christophe pour l'enconstruire ça. Comportement nini bapandisango tobe ko afficher ezali na bapandisango o tozali awa na Congo na Kinshasa na ba province et puis mingi bazali libanda mboka bapandisango ba diaspora. Comportement ni toki kozwa na moment où tozali ya crise. Merci beaucoup maman Rochou na koyebisa ba confrère na moment où tozana moya tolingi ko culpabiliser motupe mabe na biso toyebani na etikala na kati alors tosangana toboya poison toboya poison oyo ekomaintenir parce que l'histoire nous jugera na baboti na bana parce que je reviens toujours sur ça bana na biso bakozalaka pe ba journaliste peut-être bakozalaka médecin congolais et ce qui mboka eza menacé nayebi te comment il va akosoigne ndenge nini alors totelema Tshisekedi aza na mabe na ye malamu na ye koleka peut-être yo mopanzi sango okotikala mpe mokonzi ya mboka alors kaka babiso tokoya kopesa o appui po mboka na biso ekende na maboko bapaya. En tout cas tosengi tosangana comme on dit l'union fait la force badiviser bisote na makambo ya mabe ya lokuta badiviser bisote mboka bakayosha et consort parce que bakayosha pe eza de la manipulation aussi na kayosha alors tosangana toboya koyoka babiloko ya mabe tobwakisa yango en tout cas tokolonga bitumba oyo tokolonga tokotikala na kimia tokosala journalisme na biso
na kimia. Merci beaucoup tosala journalisme na biso na kimia to ali bapandisango senge na biso tosala mosala na biso ndenge elongo bani balobi journaliste ya moto ya vérité journaliste ali moto ya kimia na tomona journaliste akocreye mbilinga te yo moto ali mopandisango mpona yo omoni ke kofinga yali malamu mpona yo omoni ke kotelemela yali malamu mpona yo omoni ke komisa bolumbu ya mboka libanda mpona kopesa banguna makasi mpona kopesa banguna matière mpona yo omoni yango bilei na yo mpona bavue mais kobosana te yo libanda mboka bande ono bali na kati ya Kinshasa bande ono bali na baprovince bande ono bali na Goma bande ono bazali esika bituma pe yali mbilinga ezali mais ntango okosala lolenge na yo osauve mpo na yo okei bongo bandeko batikali okoka bango mawa te mokonzi ya mboka oyo okofinga lelo to bakambi oyo bakosala lelo bakokendele bindeko Christophe mais ntango bakotikala bato oyo bakotikala soki mondeko na yo nde lobi akomi kokamba mboka est-ce que okozalaka na même regard est-ce que ndeko wana kosala mosala 100% comme parfait ah toyebi ke na mboka na bito pe na mokili ya pas un homme parfait bandeko tolinga mboka na biso bandeko bapandisango tosala mosala ndenge longo bana kamonaki lobi ezali na bandeko ya youtuber bango mpe batelemaki na lolenge na bango mpona koluka ndenge ya kosangana koluka kosala pela lolenge na bango internet kobima bango autrement ezali malamu esengeli biso na biso tosimbana biso na biso topesana makanisi biso na biso totika nano badivergence totika nano kibonga yo te ngande leader ngande boye ngande nasalaka to ngande boye te ngande fo yebana nde pa na nga totika nano nyonso wana eza lokola moyibi akoti na kati ya lupangu yo voyage bakoteli yo bandeko nyonso tu bana kati ya lupangu bakobima oyo aye na nzete abeti moyibi oyo aye na mai ya moto asopeli oyo ata moto nalobi bopesanaki mbote te bosololaka te me ndeko wana koyambango mpo ke basunga yo na likama ekomeli yo mboka na biso ya likongo ekotiolaka te kotikala mboka na biso ya likongo tolinga yango tozala na kongo na biso parce que kongo etikalaka kongo boyoka nde bayembaka pa bamusicien na biso merci na bamusicien nyonso tu oyo bayembi je vois Koffi Olomide namoni bato piana je vis Ferregola bato bakoyemba mpona kolinga mboka na bango mpona kolasa lolenge bali bapatriote topesi bango lokumu ezali bacomédien ya bacomédien nyonso moto na lolenge na ye azali komema en plus mpona kotombola mboka biso bapandisango mpe tosangai mpona komema mpe en plus mpona kotombola mboka na biso na moment oyo bareseau sociaux ya banguna bakobimisa makambo ya lokuta bakotravaille bakonti lelo bakomi na bakombo ya bamulumba kazali mpo bokanisaki yali bakongole oyo bakofinga bagouvernement na biso oyo bakofinga mokonzi ya mboka oyo bakosatake entre bajournalistes et pourtant dans la vraie réalité ils ne sont pas congolais ce sont des rwandais oyo bazwi bakombo ya bamboka na biso balati basali bakonte ebele poto fingana en réalité et ali biso na biso te mais bino ba mosala bozwi ya kofingana oa congolais mo finga monde kono congolais oza congolais mo finga bakambi et ya kitoko te esengeli to tikala na likambo na biso etali kopanza sango oya malamu pona ko sunga et no ya mabe pona ko détruire donc telemela pe bandeko oyo bazwi likambo na oyo na tango ba crise comme lokola bénéfice na bango koloko kota na bandako bato koloka kobuka biloko ya bato mboka etambolaka lolenge wana te ayo kobuka yeba ke ekonomi na biso ekokita yeba ke bato batravayaka wana bamibikelaka bana mabota bali bandeko na yo bano bango basungaka na bandako bali bandeko na yo ntango yo obuki lolenge wana bato wana bakosala wapi bato wana bakomibikela wapi eloko mpe oyo oyibi wana okendango lobi okosala te po eza yo te lobi ya malati bandeko tolinga mboka na biso totya litoi na bamibeko nyonso bakopesa ezala police ezala gouvernement ezala baministre nani gouverneur de la ville ezala bato nyonso tu bakopesa mibeko mpo ke kimia epersiste esengeli na biso tozala wana mpo totambola na alema merci beaucoup bozalaki ebele mpona kolanda biso de partout vraiment na kobeta sete boali na mokili mobimba bozolanda mitema ya bino ezali na Congo mitema ya bino ezali mpenza na masolo tokoyela bino mpo ke boyeba tokomi wapi mpe tokende wapi merci na bino bokoba ensemble tokolonga Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.